nzambe nazongi su na mboko yo yeyo l'homme de refoulement paris refoulé ayebi place likambo ngo ebandeli te parce que eza na baguerre moko ezalaki wana entre biso bagaulois na bandeko na biso bawangila poto oyo eza poto ya bacomplication tozwi à travers les deux camps biso toza bagaulois bandeko wana baza bawangila tobundaka nde na bango eza baguerre moko loyale baguerre moko simple ndenge tomonaka na époque ya wera na jibe moto akendaka kokase moninga mpona poma bavisa aza te mais ya biso siko ekoti sorcellerie makasi ndo moni bapoma ekomi koyana mais nakosala okovivre c'est aventurier nabi kombo na ye te nabi moto nyonso oyo ayaka na théâtre alobi ke nga naza patron bacomédien c'est un aventurier en quoi biso bato bien na bato théâtre futi bango bato mapango nalobi boye à travers le théâtre est-ce que papa ezali to se comprendre beto se comprendre te allez ozo créer ba discussion moko ko makambo ebo likana ndima makambo zo la bilinde bon yebisanga artiste comédien nini oya banda théâtre abotama na famille ya mboko la majorité biso nyonso touti na théâtre toi ba pauvre de théâtre ça théâtre ndenge za boye o mutu mo boye na théâtre ya kaloba ko ngaza patron ba tia ba patron ba comédie c'est un aventurier za ba production ba wangila papa baza ba wangila mais yo kendaki te biso toza ba gaulois mokonzi na bango ya ba wangila ko ya pesi bango ba visa akendaki na ambassade na Schengen kuna aki kokotela biso ba video na ba lettre lukuta ya mabe mokonzi na ba wangila nani fali na yeba rapena kombo na ete ngape na yebi kana mokonzi ba wangila parce que soki na pona culture et ça pena batu esengeli bazala pourquoi bazati kuna ezana mukanda ba sinesa ki bana singe bazala komoni est-ce que bike batu ba ke poto comédien pe ba ko ne pe poto te to na banana parce que ba ke poto ba signer est-ce que ondimi kozala wangila kolobela mokonzi ba wangila oui nandimi au signer oh ya mi démon chekoko biloko bana mike et c'est ba kalunga bazali biloko bana mike c'est-à-dire c'est la nana ba kalunga bazana chekoko ko biloko bana mike le mikolo ni consultation pastorale banada wana nada mutuna ngai tipede nada bayebi ke dada za puissant ba leki na nga ba décor bayebi ke dada za puissant donc ngono so za ba leki na yo mobiki sibaleki na nga bakalunga baleki na ngai ba vide loin baleki na ngai ba isobe nyonso bango tu baleki na nga basaisa même ba modero sadi nga na théâtre mutaza mukolo na ngezaka papa masumu na beta ba aller retour na zonga bonjour papa Esaïe na banza ete mikolo ebele tomonani te na komisi pena nzambe makasi na pesi libota na nzambe o bazolanda biso na batango mbote public na biso nyonso o etalaka biso na communauté congolaise na pesi bino mbote et merci aussi na invitation lobaki te papa Esaïe basali musala munene pona ba carrière na biso pourquoi pas papa zo bengisanga mingi nazo komate mais lelo na baki te faut penza na ya ba chaîne pe ya ba télévision ba mona ngai na remercier équipe nyonso ya chaîne oyo okima télévision depuis kala zadi ya bon pour koto puna ba nombre de vues koto puna ba code des oyaka non tokima penza TVT d'abord eloko liboso foko yebango mboka na biso Congo tozaka na ba difficulté ya ebele c'est-à-dire mbisa landa esika ma ezo chola c'est-à-dire ngai na makambu ya télévision baternité télévision normale na république ya mokili na biso to pe ya Congo eza parmi banzela o enyokolanga makasi omoni tango ngana kina ko luka enyokola yo oui enyokola ngai mais yo soto yebi lelo bato a réseaux sociaux internet bayamba yo koma mutu na bango oleki na télévision oleki na les bons samaritains oleki na étang de Quai oleki na antenne A oleki oui enyokola na ndenge nini grâce clair bon c'est-à-dire grâce ya mombu na nzambe papa nanga pasteur de la foi ici kaza na pesi mbote opesi mbote na pesi mbote okoma opesi mbote na pesa kai depuis kala ouais bolobana oh ebonga na papa koza binemi teme yo luka binemi yo luka
oluka rébellion oluka conflit oluka okomisa papa ennemi batunde baluka yango bafani club bafanatique mais nga na tikala koluka na bapropos moko obande kobimisa non sans propos ya mabe bambwakela obande koatake nga na tikala kobwakela papa bambwakela mabe c'est vrai ça papa za papa on ne change pas l'histoire na pesi bambote bisika bizwami ye na lingite mbote oyo ebota basuki esi ba makambo ebele soki ezalaki ba problème eza na kopesa papa na ngambote te na banza eta za na mboka Angola akekaka musala pasteur de la foi na nzambe pasteur de la foi tefe na lobi enyokola nga ndenge nini tangu nazalaki na maboko ya parent na ngai na nzela ya musala télévision pasteur de la foi nazalaki kimia po papa bandai ko sala nyonso mais tangu nga pe na ke ko luka na misala papa mokili pe banda ko benga nga président leader ndesiko moment wana TV ekanga nga kachi ok na chaîne obu $450 par mois à l'époque ce disque on a mani ko réfléchir na bi ngamuko papa na ngai pasteur de la foi na sali 12 ans il y a 100 salaires il y a 100 bénéfices et puis il y a 100 kobimisa il y a aux Hollandais il y a 100 kobimisa c'est-à-dire ça ko pesa mbongo il y a 100 kobimisa mbongo il y a 100 kobimisa mbongo ko il y a aux succès au félé héritier lité à Kanda héritier à famille ouais biso toza bana oyo toyaki na théâtre bien bana onde bazuya lelo na théâtre bazuya mabe na ndengeni 6 mois ya obike na pesi pena public mbote bien tene na pesa ka bango meto koti malmona mozindo pesa héritier lité à Kanda mesdames et messieurs je vous informe vous connaissez le système l'émission est en mode direct et puis à téléphone ouvert donc il y a ici nous vous donnons l'occasion d'être en interactivité avec votre star qui est Daddy Lité à Kanda dans le na botoli papa héritier à famille héritier à famille oyo penza place masole banda pas quand yo boit ça makamno so kala tobwakisaka te nalobeki oshanja nyonso na look na style na nyonso wana eza kaka ndenge mokili ezotambola totika mokili etambola ndenge nzambe alingi mais fonction na nga na mboka mokili bayebi ke Daddy Lité à Kanda héritier famille c'est un artiste et comédien mwana na biso ndeko na biso auta na maboko a pasteur de la foi na groupe Les Bons Samaritains le là comment côté porte-parole il y a fait rigola de l'autre côté à comment donc comment frappe na le frappe na retour Samson musical c'est-à-dire du côté à côté nazo kota en des autres na banza ete lelo chaîne eza kombo na minute bato bala na biso na Beton télévision c'est-à-dire ba golo ba fandi belé na minute yo pour ngani na sabo so mutamoni elongi nanga a ozappel susté c'est que fatigue kala mbala moko ba waria ba ozappel te faut ba yo kapé ba yo ka lelo ba yo kanina ko ba bango voilà mesdames et messieurs ça commence déjà je le savais on est avec Daddy Lité à Kanda on prend déjà quelqu'un qui nous appelle oui allô voilà il est parti donc on a une minute on a vu que Batubélé pour recharger ba unité ils peuvent aussi nous appeler via WhatsApp oui le quoi tozaka ensemble na télévision ngapi na okanga munoko te pona koyebisa bato ete za pe na milulu ya minene o eza liboso papa na biso pasteur de la foi le 20 à le 21 juillet na parler du peuple à cause de la foi oyo yebi oyo na banda masolo o lelo oyo masolo wana e katana te e continuer kaka c'est-à-dire bana na nzambe bana notre père bobonga mapona le 20 à le 21 to kumisa nzambe na parler du peuple nzambe na biso za bolingo za malamu apesi lisusu papa na biso message alobi te bimana na bimana changu yaka na parler du peuple za place au peuple akendaka kolela ba problème na ye na makambo mboka na esplanade wana toya ebele pona lokumu na nzambe. OK na sepeli dans l'entretemps de comme sous ça bandi ko abengi oui allô. Voilà, donc Nabi ke Borubenga est belé, nous allons vous donner l'occasion de recharger. Bobenga Daddy Lité à Kanda, Maramba Rosoleza tellement belé naye, na carrière naye, à Salaka groupe à théâtre, comment groupe en Gozala Souni? Ezalaka comment on a bossé ni comment pose de robosana comment groupe ça Mikolele aïe oui allô bonsoir papa comment on est dans le bini
Ok, voilà. Celui-là nous appelle pour autre chose. Donc, je vous informe que nous avons d'adilité à Kanda. Na plateau bopé ça ba remarque ba suggestion mingi bolanda kaka na internet na ba Facebook na ba TikTok na ba Instagram na ba YouTube parce que je suis Goldberg de YouTube. C'est-à-dire ngande mutra pese lengi ba tutu ba so gu ya kotala ka ba internet ba YouTube ezayo ngai ko oh internet c'est moi parce que biso tant to na makambo internet papa izeza ki facilité ngai nde na uti koloba ATV nyokola ngai oyebi ke tangu na longwe e papa na nga na lobi na sala groupe bosani kombo on a bosani kombo de on atala makambo koma président ko bosana komba groupe yemo ka salaka c'est dit nervanga na groupe ango e pesa na omoni ko sala le groupe ya non oyebi ngai na komi komona bato ebele basali ba groupe ba théâtre za ko sakana bana bato na ndenge faut ko betela ba pasteur de la foi maboko faut ko betela ba président elombe maboko faut kikedi nenani ba betela kikedi maboko oh même mutazo carton mikolo na kin kikedi oh c'est la nana oui allô maman allô bonjour kombo nana lobini mais c'est notre bengi président d'adilité à Kanda préoccupation des années tous années na plateau azokayo yo mona kala te abungisa yi téléphone alors bungisa yi téléphone voilà donc makambo kitoko onga na osala mikolo yo ona ogangisa mokili ya bungisa téléphone onga batala mingi na téléphone na télévision il est beaucoup occasion ya kotala nga na béton TV mais nga batala nga mingi na téléphone soko ratenga na Facebook okutana nga na YouTube soko ratenga na YouTube okutana nga na TikTok soko ratenga na TikTok okutana nga na Instagram c'est-à-dire soko yo lukanga na TV on a difficulté à comprendre, mais bientôt beaucoup monde ngai na Canal Plus na Maboke TV parce que troisième saison il y a consultation non chez Coco Biloko bana miki il y a chez Coco Biloko bana miki et c'est ba kalunga bazali Biloko bana miki c'est-à-dire c'est la nana ba kalunga bazana chez Coco Biloko bana miki consultation pastorale Biloko ba responsable ndesco ezoya troisième saison. Félicitations à Baleki na biso ya to sala filme boza penza a féliciter pour bozo sala musa na bino très kitoko. C'est-à-dire chez Koko yaki lokole contre nga consultation pastorale mais na boyi babilo ko na lingi yango te affiche moko na mona ke pe intervenant ki bon ba benga nga na ko soutenir bon ba saje loko na bango mona akwa melo ko Fox zaki te babite moto aleki biso ye wana dadilité ya Kanda aya ko cha biso poa de yo lekina ba kalungo lekina ba pina da lekina bango mais bango ba yebi ke dadi ndaza puissant banada wana nada mutu nanga itipede nada ba yebi ke dadi aza puissant ba leki nanga ba décor ba yebi ke dadi aza puissant bango nyonso ba leki na yo ba mobiki si ba leki nanga ba kalunga ba leki nanga yi ba vide loin nyonso ba leki nanga yi ba isobe nyonso bango tu ba leki nanga ba saisa même ba modero ça dit nga na théâtre mutaza mukolo nangeza ka papa masumu quoi par rapport à âge physique par rapport nenge azo kamba ANTPC pour yenda za mo continue biso ya ANTPC à part y do ba de l'union ngazate ba ida nani ba ke poto ba ke la production na poto wale za ba production ba wangila papa baza ba wangila mais yo ke ndagite de biso toza ba goloa mo continue bango ya ba wangila o ya pesi bango ba visa akendaki na ambassade na Schengen kuna akiko kotela biso ba vidéo na ba lettre lukuta ya mabe po babo ya kopesa biso ba visa to yebisi kaka nzamba pambola yo un jour tongo moko ekotana boyeba musala nini nzamba salaka sadi molili na lumière ebala na gate molili na lumière eza ya nzambe c'est-à-dire biso tota ba lumière tokozalaka toujours combattu parce que toza bana nzambe
mokonzi na ba wangila nani Fali na yeba rapena kombo na ete ngape na yebi kana mokonzi ba wangila. Ah non mais non, moi je crois pas que Fali est derrière makambo était impliqué na makambo eza ya ba star vérité de star nani kutu makambo ya leki o kikedi na lobia on kutu bien te nani kikedi peleki. Ah, oui, qui est na kamonga papa Isaïe, boza flou makasi hein. So yo koka théâtre, so que na bateau théâtre les autres tous lingi bango kikedi parmi. Moi je dis à ça des kikedi et l'autre on a condamné. Oui, allez-y. Et l'autre on a condamné ka théâtre kikedi d'abord azana encourager. Na go féliciter pour na courage ya musala. Kikedi na théâtre ennemi na ye eza konzo ennemi na yeza de beste ennemi na yeza oui na yebi parce que basala kinemi moko ya ba théâtre mboka ya zamba basala théâtre na mboka basala lokwa na zamba sikuyo toyebi ba film ba Nigérien o basala ga ba mboka ya zamba etalamaka partout monde ate mokili mobimba nini kikedi de beste konzo bosala ka discussion moko boya bana mikie trop primaire pona ba théâtre na bino ya mboka ya zamba ya salité mais ezokoka ko évoluer te bima liboso c'est-à-dire kangelo ko nazo biso papa Isaïe moni succès ya kikedi chango na mutuna oza ya na respectaka yo succès ya kikedi e bandi na maluku esuki awa na au revoir ba Congo sali na Gombe landa te na Gombe ba yebi kikedi te le ba kutune na otana komo na yebo e bana Gombe ba comprendre mamo ke kikedi pas à la kana mboko yo de best pas à la kana mboko yo konzo pas à la kana mboka o so za dia papa biso na minute oyo ngana za artiste international na zo biso na minute oyo zwanga na kikedi keno kitabiso na Château Rouge otala makambo na kosala kikedi ye moko akoloba o eza makambo ya niveau na ngai te enga soki na plateau papa eza imbala suka pe maliboso otangela nga bakoma ba kikedi kikedi aza nani na biloko oyo azosala na ba cimetière ya Kimbanteke ba biloko moko ezanga tina na ba caméra na bango ya ba DSLR wana ya ba caméra oyo ba 7D mais yo sala wana osala kuko kokate me bango landa na bango ba sponsor ba partenaire allez-y landa dal au monde kolinga to pesa nga kana na ya kopanza chef ko silikate répondre à la question na ngai ko comment ko condamner mutu ne loko yo moko kokate comme groupe na yo bosana bwana ça la raison allez-y alors oyebi yamba na mutu yo tous on déco ya bengi biso oui allô bonjour papa comment on a le binini commune à Mongafula préoccupation des années to dana dadilité à Kanda on a plateau je ne veux plus ça de la bango de voir aussi la France parce que je ne veux pas Hollandi hein na yoki bien te ayoki bien te papa matia volume kuna ça va ayona wangila wana ba wangila wangila sunde bato ya ba wangila wana ça va pour ça un Gaulois à comprendre que France au Kenda quitté et puis surtout yo peut porter lingi yote vous avez le problème naza papa Isaïe poto linganga te ndenge nini pour chaque fois ya yezo zalaka na ba problème ya ba ningo yezo zalaka na facilité c'est-à-dire eza bana nzambe tozo ndeko mfu en attendant répondre oui allô bonjour papa kombo nana lobi nini yo pe na Mongafula préoccupation eza nini yo linga lobaka makambo osekisa bino ok tozani na plateau aza wana mpo na bino merci dadi ozo répondre bande mosusu mpe azobenga ok oui question nanga ezali ondire poto elingi yo te oui papa bon poto kolobake elingi ngai te parce que naza moto ya télévision eza na bato barefula bango ba 18 fois ba 20 fois ozomona ngai nakenda déjà poto
na beta ba aller retour na zonga poto oyo eza poto ya ba complication tozui à travers les deux camps biso toza ba goloa bandeko wana baza ba wangila to bunda kande na bango eza ba guerre moko loyale ba guerre moko simple ndenge to monaka na époque ya wera na jibe mutakenda ko kase muninga pona poma ba visa azate mais ya biso sko ekoti soxeleri makasi ndo moni ba poma ekomi ko ya mais na ko sala ko vivre non on surprise et si déjà na buki yango bientôt on va surprise oui allô bonjour papa comment on est le binini depuis Pompage papa Alphonse préoccupation des années azolanda yo atourna na bato ebele akomisa vinga bato ebele babisa ebele mesuka akoma epa babisone tu vois nayebi kazoluka madeso ya bana na ye mais asala mosala propre c'était bon artiste to appréciake mingi mais façon azomemela art ezalaka bivinga te alanda modele ya bakulutu na ye mais selombe kote ya uta oti oyoka na barakini jamais na kokinga jamais mais chez lui eloko ezopesa biso mawape pasi na niveau na ekokinga wana eza bien et déjà vraiment pesa eloko bon je sais que les gens de chercher bavi na internet bato batia kamera ayebi mosala azonga ndenge bandaka liboso ezala ye bien ok nasepelaka naye makasi malheureusement moso afingelaka wana nde natune mpe motuna yokanga soki nazongeli ndenge na banaye kosala liboso contribution na ye kozala nini to comme ça va lukanga en face ça va ok merci papa Alphonse boze belé bobenga bosolona date il était à Kanda donc yakima biso na télévision champion oyami champion mutu agogolaka bata théâtre agogoli na miziki agogoli partout mais Goldberg aza champion te oyebi Goldberg aza nani te aza champion no sentir kasi na kati kasi babotolinga sentir te non na bana ko expliquer yo pona makambu ya otunenga kutu nini na kubosani kutu na likambo problème ezalaki ya poto on dirait au bioso buki si na buki déjà babiloko wana bientôt omona oya manga liso tango na ko poto na koya ko mitumsa mate na concert bon wana nde na yebi na nutenga moko na kopesa ba programme mais na zoebisa ba golwa nyonso ya partout ya monde atier tous un événement monene le 15 juin na Genève tozala wana ebele malgré ba chaîne na bino o pesa un peu limité makasi emsu makamuna zoloba ezokomela penza batonoti la message yo ça l'effort loba osomo neloko na kilo ba TV oyo osomo banda kwa batu mususu azoluka chaîne ezwa mezo boye ezozwa mais bo forcenga iti batuna batuni obunga okoma to internet lobat kasi te eloko esalana koma to internet ngai tango na bande koluka à l'époque tango nazoluka $450 na futa na ba chaîne ya télévision azwaki yango te nde na mukuse na lobaki groupe ya théâtre oyo nga kanisa ki nde na kondanaka papa na nga pasteur de la foi na umele pa na yo 12 ans au footing eloko te nga ndenge na rassembler bana batu awana ko futa bango na bité o eza lokwa na salisko ekira bandumba to ya katolinga na biso bazeme kota awa na moni théâtre oyo engeme mila bangamu nde nazwaka na panza groupe wana yo kanisi lelo oso okena groupe ya the best okena groupe ya Kikedi okena groupe ya Konzo okuta eloko ya spécial ezate okutaka loyenge na loyenge bazolingana kindumba babiloko moko buzoba oyo esoleka na kati bon yo lobi ke Kikedi alekinga na succès yo Kikedi Kikedi yo so futa mutu ata $10 na télévision na wana buzoba osomona ke te basa bafantirier mais ba sponsor ba Kikedi ba Konzo ba sponsor wana ba futa ba $70 par mois yena mois pour ye pas mois ne na so comprendre te pourquoi ba tunyo so théâtre ba sala théâtre mboka basi na bango ba traiter ba na kisa ba koko eza nini omoni ki bato basa bafantirier makasi papa omoni na boma
CNL omoni na boma raga papa ko sakana ngati papa zenga na ko bomba chaîne na seconde o bomia tela oh ya mi démon limisanga mama la reine béton ngai pe na zomona mikolezo ya na ko mema pe madame nanga awa po ba yebisinga chaîne yo soki penza o mwasi na yo akuba na sima zo dendate to ko mema ye awa pa ya Papa. Dans notre temps, l'été à Canada, s'il vous plaît, Ndeko, Papa Alphonse, conseil à Pessio. T'es Papa Alphonse, ça ventirier. T'es Abizonga. T'es à l'époque, qui vos frères, Wana. Oui, les bateaux, ils sont situés, ils sont situés à l'époque. Oui, allô? Bonjour, maman, comment est le Bini? Allô? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour... Kozo mona mboko yo na crédit batoko benga pasana ba crédité. Wana finga bango. Te na solo bakama kamboza na nzela. Te ba fan pe. Papa Alphonse nenga za wana na quartier ya Vandi. Deux ans de quoi benga oui allô? Allô? C'est que ça Papa Alphonse kataye. Réseau de saturé Papa Alphonse te. Voilà. Donc, basé belé, réseau est saturé, mais continue à appeler Toro Yambabino. Voilà. Alors, voilà, Daddy, l'été à Kanda. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Combonan Lobini. Depuis qu'il m'a dit préoccupation des années. Pasteur John. Ok. Yes, tu n'es Pasteur John combien? C'est un aventurier. Moi, je Pasteur John. T'es moyen billet. Toli à pété. Ouais, na billet, c'est notre frère. On a l'ité à Kanda, il est toli à pété. Mon niveau tricheur a peu moi idéologie na imo kima moi moké. Il y a banaka vandi mape atoza golfe ndi makame il y a bandaka nzela moko problème est que yé azwaki chance akutana na mutu moko filmaka ina kati ya bisi ngai siko leta na lukaka na louer caméra cher mutu ko filmer nga cher mutu ko monter cher nde nazwaka moi retard akobima mais bandeko félicitations na ba artiste o balingi nzela o balingi comédie malgré comédie le loze ya kokufa comédie ekufi sundengeni landa te papa Isaïe yango komo mema ba est-ce que yoso mona spectacle na photo na minute ba ida ba mobiki c'est ça la majorité ya bato babima kala mais lelo awa to so comédien sikate o ya koko ya ko epate bato mais mobiki ça bimi il y a pas longtemps oui leki na mobiki ici ba ida il y a pas longtemps oui on nous en a raison babimi kalate en attendant que on soit bien oui allô. Bonjour, kombo nani lobi nini? Obengi na komi nini? Ok. Voilà papa Isaïe. Babimi kalate. Ozomona. Du fait que babimi kalate, basali quand même moi fort, baye ba kole biso, to pesi force to tindiki bango, musala pezo kekito. Ba kole. Ba kole biso ko. Bino na yo na kati. Ngai pe na kati. O me ba créer ba featuring na ngai te papa Isaïe. Ozo minimiser nga boye pona ni. Est-ce que na minimiser? Nga zo kamera ka nyoso yo Golbert. Kasi te biloko na zo kamera ni zo boya na ba kulutu na yo oyo puta. Oui allô? Allô? Oui, na zo kamwa. Oui allô? Bonjour papa, comment on le bini? Pasteur était à Kandazo Kayo. Azoboya batebele hein? Abona kikedi hein? Na ba de beso ba konjo bango nyonso yi na ba vide lo azoboya. Ngape nazo kamwa. Voilà, tout dit que le temps répondre hein? Daddy. Bon,
nayoki ndeko ninga lobi nazoboya bato ebele. Bon, koboya bato c'est trop dire. Omoni lelo musala oyo ezapeli kamba bakan. Omoni bandeko na biso ne bake poto. C'est-à-dire, bon, on a dit que le bango te pose le coin et la bango publicité. Na commis jaloux. De l'autre côté. Non. Soyez t'es quoi soit ngaïté. Na mona ba de ko belé ba commentaire qui na ba intervention na yo. Ah. Ba qualifié de jaloux. Oui. Mutazoa. Kase bimi bongo ti. Et bimi bongo mais ba yebi place li kamonge bandelité parce que ezana ba guerre moko ezala ki wana entre biso ba Gaulois na bande ko na biso ba Wangila. C'est-à-dire bandeko ya ba Wangila ba lukaki siko ba prouver ba date na biso ya le 20 na le 21 na Didas Arena. Nde ba créa ki sikoyo ba artiste et comédien. Entre temps na liloba na bango bazolo ba baki ko bunda pona culture, eza pona culture te parce que ceux qui na pona culture et ça pena batu e sengeli bazala pourquoi bazate. Kuna eza na mukanda ba signer ça ki ba. Comment est-ce que biki ba to ba ke poto depuis ba ko ne peut pototer tout na banana. Kasi ba ke poto ba signer. Est-ce que on ndimi kozala Wangila kolobela mokonza ba Wangila? Oui na ndimi au signer. On ndimi ba pesi bango visa par rapport ya signature. Temenga na okina ba intervention na bango na salle ba recherche ba enquête na yoki teke ba kumisa mokonza ba Wangila. Bon na za mo ba découverte parce que ça pe na ba comédien mususu bazawana nazo solo na bango pe na en coulisses bango bazo ebate na nazo ba information nyonso. Ozolanda c'est-à-dire théâtre est vaste. Théâtre eza mulai makasi enga mutu na banda théâtre te ngape muna aussi sa théâtre te papa Isaïe na ko baxelo ko moko ngana uti na musala o musique si ça nous savons et puis théâtre on peut décevoir nga makasi yango moko mokina théâtre décevoir nga makasi et puis majorité ya batu tout basaka théâtre ce sont des pauvres. Oh on est na lobi biso nyonso la majorité tous biso nyonso to uti na théâtre to ba pauvre de théâtre santé théâtre ninge za boy oh mutu mo boy na théâtre ya kaloba ko ngaza patron ba patron ba comédie c'est un aventurier ça c'est un aventurier na bi kombo na été na bi na lobi na bi ke mutu nyonso o ayaka na théâtre lobi ke ngaza patron ba comédien c'est un aventurier en quoi parce que ba te bien na ba théâtre fouti bango ba te ba pango na lobi boy à travers le théâtre est-ce que papa ils étaient se comprendre ou to se comprendre allez vous créer ba discussion moko ko na makambo et bon ka randi makambo zo bon yebisanga artiste et comédien nini o ya banda théâtre abotama na famille ambongo. Bon, on peut ça aux 4 familles présidentielles. Ou quel est un comédien dans la famille Mobutu? Oui, allô? On peut ça aux 4 familles. Ou quel est un comédien dans la famille Nabango? On peut ça quel est la famille Papa Kasavubu? Talaso comédien na Katiaza. Azate. Ou la famille Papa Mobutu. Comédien Azate. Ou la famille Kabila Père. Comédien Azate. Ou la Kabila Fils. Comédien Azate. Ou la Fachi Béton. Comédien na cannabis teke mwana oya uti ko lukandeti asala kandeti a créer kota oyo leki na biso oya Lubumbashi Hermani oya joga na français pour to sutuka boendeti alinga ça la comédie kota na famille mais osomo na basa ko éviter moi mukepo tala papa Isaïe na ebisa yo OK to zande muso bengi so oui allô bonjour kombona lobini. Allô, bonjour. Combo nani lobini, préoccupation des animes. Hein? Joël depuis commune à Sélé. Commune à Sélé. Tozana lité à Kanda, dadi lité à Kanda. Préoccupation des animes. Nalbibouya. Allo bila watu wa théâtre ana. Théâtre ezali yo mo tout primaire. Yaza son niveau na yaza likulu magasi. Donc bato bazoboya ye baboya na loyingi. Théâtre ezali yo mo ya c'est-à-dire papa essaye ko mekaka na ngai te oza mwana mukie oyoki réponse te na tu oyoki réponse au comment niveau likolo ko le théâtre ko le ka ba théâtre pas dinga na Gaulois c'est likolo théâtre c'est-à-dire lelo o atena kufi c'est-à-dire ba kolonde ba kozali liboso ba théâtre ba tshaba na suka. Et ils allaient bien c'est-à-dire papa m'a sou mwana ko benga na bango ko beka bango ba benga na bango o sa
senti que na bisio nga lelo na daye golwande mutako sa première position. Moi muke na théâtre mutako ba ko poussa na ata la télé ngina ngeza pasteur de la foi. Mais ba o batika li ba onyata ba mbata ba poussa na. Dona ba sai se ba zo mbata. Ya ba bete mabe. Wana patron. Surtout jeune patron par rapport à quoi papa comédien. Patron par rapport à quoi piscine. Patron ba comédien. Oui, azana le pango za na piscine. Ndeko nanga il peut écoute ba côté na grand foulou. Te me ya bongisa. Il faut ndima ka muninga. Dadi vite akana so ndima baninga be ba ndima na vie. To zo ndiko mso même so oui allô. Allô. Na biso zo ndima baninga ba. Omoni loko siko na boya ba chaîne na bino. Omoni ba chaîne eza ba chaîne ba venturier. Po banda to fanda ya muta gomba bengi te. Bonjour. Bonjour. Allez. Odike na baya ka babilo na bino oyo ezala mbala suka pe liboso na yo ka bobenga na eloko na bino beto so TV na okata appel bon ça va to solo la na posa te appel ya limité na ya gombe na to vanya wani na posa wa gombe ba benga yo oye binga to na le kana YouTube parce que je suis Goldberg à YouTube ya même on appel na okata allez allô. Bonjour papa, comment est le bini? Depuis l'imité, 5e rue. Azo Kayo. Faut remarquer les conseils pour PC exactement. N'a pas conseil. N'a conseil. Conseil ko pesa esate ya ko pesa eza boye yoka ada para alinga teke fere na yeba par rapport au diable âge balipe ada par rapport à âge na niveau na yena ba mo tebite mais asale la ki ada artiste na ndenge na ye ya comédien wa se pesa biso bango za ba musicien avec ta griffe ya ye mais pas ya ba pas. OK, merci ayoki conseil. Donc à vrai dire ba conseil mosusu na telemela awa na kyosela na ndako eliko lo baté so lobi na téléphone yo ko mbala moko pour awa to ko discuter mais tant on a parlé la nuit porte conseil en fait ba fan na balingi ba faire comprendre yo malgré parce que o mato kita ato koti o saleli faire publicité mais bango ba mona ga yalo kwa sai ata sali ndenge nini ba mona ga comédien yeto bengana na théâtre bo bengana yi etikali yo ba bengana mais tango zo boya bo bani nga muta bengana nga sate na banolo bakutelo ni ngo bosani singa voilà makambo ko solo za tellement belé au bande aux ana besoin afana gombe ba ya limita be parce oui ya limité déjà te na complexité na pesa ka pepo nga za munene ko le ka chaîne allô. Bonjour papa, comment est le bini? Depuis combien il y a? On va venir de la paix, la Gombe. Allez-y. Quelle est votre préoccupation? Malembe. Tozo Kayo. Oui, allez-y. Merci. Fanana papa. Attends, comment Gombe. Mon frère na Gombe, et ça on peut Gombe te mon kosi. Mon frère place au kosi. Mon frère place te papa. Chez nous muta Gombe bien voté. Il y a le problème, là chez nous il y a le problème. Osheno bande banda mukolo na wa lukanga te ke dadi mela koka mais na monisiko pugo ya minga mama ko briske ça dit nga biloko wana succès nga motema bon na pesi mama place azali moi ça moi na mungala oazo sepelisa ba mama na kozangisa mbote te na pesi mbote azotala biso na nina loba boy papa Isaïe moto abengi na Gombe ya kosi bon auto loba nini tala ndeko na ngai fere na mokonza ba wangila ba kotikala ko loba na te jamais poso bango ba lobani biso business ekufi Jibena Wera ba lobana avec même concert ensemble dernièrement Jibena Wera ba lobana ka po ba ute sika moko na wenge
mais fallait na faire pe ba beta orchestre latin Ferre azalaki musicien oyo ba signé saké contrat le quoi joueur ba somba kaya ko somba na mbongo Koffi Olomide légende a somba kande Ferre ko somba osomona malgré ça mais ba beta contrat si kama on orchestre moko na papa Isaïe oyebi mokolo ba lobana otikala na soni to kota mingi te na kota mingi biso totikala na soni te nena aboye na tika na soni te eloko na ko reprocher ba artiste et comédien surtout bato na zo reprocher mingi o ba memi salité makasi na théâtre za muto kikedi na the best na konzo bas et puis eloko skuzo sala mabe bango misatu pe balingi choko loko leloko mususu tala na chafouin na chafouin c'est-à-dire le component raté bon provocateur yo za provocateur voilà gani na théâtre ngo théâtre obe ya salité ya mboka allô on peut encore quelqu'un qui nous appelle allô bonjour papa comment on est le vinyle oui ndeko je bengi na commune na kimateke production des années mwana changu atika ndemoni bafata kolokola kokritike bato ezaka bien te yo ozafonanga moni toyeba te o muta kikedi ayebisi bato na kimateke bobenga ye aza chauve souris ngembo ezo bana te soka za wapi te kata ye wana baleki kikedi ayebisi bato botake sigo mais attends dadi lité akanda yoka na bisayo yoka to solo la pesanga conseil kasi otala so na yoka yo est-ce que biké réseaux sociaux eza télévision clarté ba fan à réseaux sociaux eza pika ba fan oya awa pété et puis malgré ça malgré ce que vous avez na réseaux sociaux boyambingani na chaîne muké na sungayo na zwana ndeko moka bengi biso lisusu oui allô bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est le bini? Bonjour papa. Tozana d'adilité à Kanda. Facilité à Kanda, d'adilité à Kanda. Nana poso sola ne ngena tune question moko. Azo kayo. Siko na ndenga na fan na ye, na landela na tala ba video na ye, ba video na tala komela répondre à tendeni. Yo komela ka répondre à te ko répondre à te. OK. Na opesa numéro na suka, vrai numéro na nga yebisa ye papa Isaïe. OK. Abia kopesa vrai numéro na suka, donc soyez scotché bolanda émission a kopesa vrai numéro na ye. Donc il est Aza Star Nabino, Aza obligé à solar Nabino ba fan na ye. Le temps pour moi de saluer le DG Patrick Sangar. Motema mama bienvenue bambote siko zali DG Cheno Patrick Isangari Patrick Isangari DG Cheno za mama la reine mwana mungala wana ba mabanga na ngai oui c'est ngai na opesa pe mabanga qualité au bois qui ba pebele mais batiki yo na pasi makasi c'est là la peso sko mabanga oyo et koza misa to bongi d'habilité à Kanda c'est intéressant il faut zala razala. Mais diminuer, babi ko fingele ki trop diminuer. Oh, papa Isaïe, banda to vandi awa. Mutuni nga na fingi. Tozo ande comme ça bengi. Tozo solo là. On appelle masqué. Oui, allô? Allô? Bonjour papa. Bonjour. Kombona no lobini. Vous nous appelez d'où? À partir de quelle commune? Na Bandalo, OK, allez-y. Gaulois numéro 00. Pour une personne des animes. bato bazoka bakompetire dans des pene alokwa bawanisa wana baipene mpokalaaa ntongo amazalia
nde bazalaka bongo donc moto aza guerrier alukaka na ndenge na ye ana tina kobanga te de yaza guerrier akobanga mutu te yango aloba n'importe quoi voilà et puis papa ezali na koyebisa yo chaîne oyo bande banda moto ya valeur boyambi eza ngai batutu balekaka baventurier babodo bakikedi ndeko na ngai oza ote papa ezali na biboyeaza yuma te ozomona kokompare ngai ve bodo aza mokolo kasi nazotanga bato na yamba par rapport à qualité oyambaki bakantité mais lelo nde soki oyambi nde qualité ozomona epesi mpe aspect mosusu na chaîne oyo mutu bobande kozanga awa epa mamala reni ngai epuis nakomona mama limbisa ngai eza nango teke nalobi likambo ndenge mabe okomona boye bacomédien moko ya salite bazosalelaka mama la reine mwana mongala ya publicité eloko wana emaetanga kanda makasi nde na ye na chaîne oyo nabotoli nyonso sikoyo ozomona nde na ye awa nabotoli nyonso omona ngaka semaine toobanda mare azofutanga na bandi publicité c'est-à-dire faut bato ya valeur na likambo ngai mais ngai aza caché na sa 500 te 500 mata ok c'est noté totalaka mpe likambo nini dernière fois bozala na mama olive abenga yo bozala ezalaka bon lelo nyonso ozobosa te nabosani te kote kuna nabosani te parce que kuna nde eza esika pena mwa kobika eza kuna makasi namona bacomédien oyo balingi pas lokoso me balingi nde mbongo mingi nanga babebisela biso yo te bo bato mosusu baloba eza bakisi na ngai baplace ya nsima babilo suspecte yo oui effectivement moto aza na étoile basuspectaka ye ngao na kama ndenge otianga lelo kendaki église mais nga naza mwana notre père Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons là, sûrement à la fin de notre émission. Vous avez vous êtes belé, vous êtes bengabiso, vous êtes de partout, vous êtes benga na commune nyonso, tozana dadilité à Kanda, Moulili. Moulili ezate. Voilà. Allô. Bonjour maman. Il y a voilà. Moulili, ça vous dit quoi? Gaulois. Molili eza nzembu oyo légende aute kosalela biso ya Molili avandaki ye moko boazokanga Molili ça dit artiste aza na ba créativité na ye c'est comme ça que vous vous justifiez artiste a créé créativité na ye nazoka musique ça le biso te OK artiste aza na créativité na a créé kinde sur place eli koloba te Molili na ngamu na biso bagolwa Molili ça c'est effectivement ça le possible ça le peut lumière pesaki makasi non ça les a non ma Molili penda pesala omoni ato vandia ba tcheli biso fond ya nini c'est bo tchenga pe na Molili ozomona c'est que bo tchenga na Molili fond est noir mais lumière ezali on prend quelqu'un qui nous appelle mais nabi que soit bagolwa mingi allô bonjour mon kombona na binini Mabibiso bengi na commune na commune alimete préoccupation des années et ozotumbola ye yalingaka bongo te ozotumbola ye zwa bato na yo ndeko lobi na yo kaposa oswana makasi ne naza boye oswana na bafane te ngai mo naswana na bango mais ozotumbola mpe bastar na bango ozotumbola bastar na bango oui allo bonsoir mama kombo nani lobi nini te yaza Gaulois omoni amaîtriser makambo aloba te yaza Gaulois wangila do azala nini nde wangila biso toyebaka te
Ok, voilà, ils sont nombreux en train de nous appeler. Au monde que tu suis la place, tu touches à rater. N'est-ce pas qui n'a minute ils en a bakolo nango. Qui n'est en a bakolo nango? Ah mais oui. Ils en a batoyo. T'as la yosa plus les réseaux sociaux internet. Na minute ils en a bateau ce théâtre na bango bandi. Batu ba kima bambango entre autres ba ki ba munyo be gauche ba tu ba na mwana changu na yebi ba quartier o ekima bambango wana. Ngana yeti quartier jamais au mona batu na limité ba kima mbango. Jamais au mona batu na gombe ba kima mbango. Afani na limité. Na Montfleury jamais ba kima mbango. Te bazana bango ka ba cousin na bango to ba cousine de batu ba intervenir. Par rapport na ndenga famille. Oui allô? 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 Réseau est saturé, oui allez-y. Ozomona papa Esaïe, c'est-à-dire babengi kaka po babenga mais na mitema na bango bayebi ete komekate papa Esaïe oyebiza na ba comédie belé awa photo lakisa bango siko musala to yebisa bango bo changer système quand oui ça bango parce que au moins na saboui bon bilo mususu na olinga ko toucher penza teme bande ko wana balimbisa ngai parce que nazwaka occasion okutana bango te pona expliquer bango yango zomona naza ulingana expliquer bango kaka a na télévision na koloba boye bande ko bobongisa musala botika ba guerre primaire bobongisa nde musala bobundela musala omoni ne naza boye eloko na lobisi bango ya bango pesa ba bundela nde musala babundela musala mais bakomi ba se limiter makasi na Kinshasa bandundu zoyeba bango te ba Congo zoyeba bango te ozo comprendre bango ba kota pe ba réseaux sociaux le roi yo ngana za mutu a TV ngana bandi TV cassette CD carte mémoire flash lelo na ye na YouTube c'est-à-dire dans na carte ya biloko bala muka mwa mukie ozomona même na minute yo esala pe bango moko pasi toye place moko boye ngana koti mais baboyi bango ba kota. Mais dans notre état, laissez-moi vous dire, Nayamba Bango, Mingi na Bango, ils sont fiers. Nandenge Baza, le Bazo s'est retrouvé que le cas Bino Batoba Internet, Bino Batoba réseaux sociaux, Bino. Ça, je vous dis, sans mâcher les mots, ils se retrouvent. Bon, quelque chose, bon, qu'on se retrouve, c'est une bonne chose. Dès na condamné, on lobby bien. Le cas Bazo s'est retrouvé, ça va bâtir comme ça, les tika la locale. Vous avez combien de parcelles? Bon, bah, parcelle, peut-être au lobby la moua. Non, le parcelle na oloba mon émission té. Moko ezati. Landa té ba parcelle ezali mais na oloba mon émission té. Ezali. Nombre na peut pas c'est que on est sika famille ezali. On est sika ozobomba libota. Lelo oyo ngana ye ana de ko montrer ba matériel té na ko démontrer musala. Obenga poto lobela art to lobela té. Bango na milito malgré bien qu'il soit local ningo lobby mais Bazo s'est retrouvé félicitations na mapangu na bani félicitations mais basuka ka wana te ngelo na yeli ba poussa lisu musala. OK et comme appelle na Nigeria ba vandi bonde biso totala ba film Nigeria ya mboka bande ponga na tika na ngai nazana ngana mbonga ko futa bana batu te na kombo groupe ngope nazobo sala na yeka mo si cause espace côté ba fa ya ferré au bundi olingi ba musique ba mise trop ba misubi ba bundi so ba beta ba kangi so ba nini meti faire au moins ça va. Quand même place c'est pas faire non ça va ba ko ezar bozana contrat oui ça va ça va na komo nango bon na yela yo même l'émission prochaine la prochaine émission so sengi be le manios na yela yo OK to yamba aussi pour un autre numéro tozoke na suka na ko sengo exercice moko ya suka dans ma beke oui na ça za signature à livre d'or vers cette émission Vérité des stars tu reconnaîtras ka Bastar Nabiso et avec quelque chose livre d'or aussi t'es bon sikoyo papa signature ya mutu na mo pe mingeta okomo na répéter na vie na yo oui papa c'est oyo personne beauté voilà tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monanze Bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV bo s'abonner bele la population abonnez-vous
na Nkumu Africa télévision kitoko wale wa ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baye Balingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV.